Qu'on les tue comme ça. Non, non, le gouvernement a interdit à tous les médias de... Mbote na bandeko nyonso ya congolocole-news.com site est déjà opérationnel soko beti www.congolocole-news.com okokutana na biso lelo Congolocole News a déplacé aye na Njili quartier 13 na avenue Kinkelele wapi epai aye kokutana na bandeko na biso to bengi na lopoto ba personne à mobilité réduite o bino pe bokyo benga ba personne vivant avec handicap to okutana na Mama Dolo azape moko katina bango kasi Mama Dolo mikumba o azozwa to ba demande o azozwa ezoleka epe mwa kilo yango azalaka mingi na posa Congolocole aya po atalisa na bato ba posa na ye azana posa kosunga azana posa ko salisa batu kasi makokinde ezo permettre yete yango lelo bokomona na eko découvrir elongo ba parents mususu ba epe kotikela epe bana o bazana ba problème yango bokoyoka lisolo ya lelo na kotuna bana na mituna bango moko na kobenga pe ba parents na bango moko mama na wakio benga oya mama ya kamukolo mwana oyo Mbote mama Mbote mama kombo na onani Kafuti Rosa Mama Kafuti Rosa yo ekoluka Mama Dolo na tina nini yo ebisa bandeko bakotala yo Mama Dolo pe aza personne à mobilité réduite yo ana kokoso ana problème mama kolopo na kotambola kasi yo ekoluka na tina nini mama na yo koluka yo mpo na pasi na mwana kana mwana oyo banda abutami atelemakate ngai na lubi nake na ye na madol nake kutikala ye mwana oyo nga nazana makokite nazape na iloko tena ko bakola mwana na kumokolo soki na kufi mwana oyo yakozala wapi bakubwaga yeka ndenge wana yangu na yoko mema ye na madol lubi ngai ya wampe makoki zate lopango oyo eza lopanga mama na papa nga no kucha ye wapi azape na pasi bosa disangai na pona mwana oyo bosa disangai pona mwana mama Olive bosa disangai ya solo bandeko na bilili bokomona tokochela bino ba image ya bana o ba ekopesa Mama Dolo mama okakika lisolo Mama Dolo asungaka mwa moke batoyo baza problème baza na kokoso pona kotele makotambola mama ayekotika mwana Mama Dolo azwa na asunga po ya komi mokola zobanga kalata kokufa mwana akotika la lolenge nini kasi mama yo mwana oyo abotami ndenge nini baboti ya mwana oyo yekolakisa Mama Dolo azana baboti te mwana oyo mama na ya aboti mama na ya akufaki azana muta abogola kayete kaka ngai muntu na bogola kaye tata na ye abwaka ki ye atala kayete aloba ko sala nga musala nini bonga moko na bando na bogola kaye azana muta ko bogola yete nana kusukula ye bilamba nana kupesa ye biloko soki ngana zate azana pase mama yangu na yoko tika na madol ya solo bandeko eza kaka pe mwa pasi mama alobi azane na lisungi te tango amoni akomi kolemba ayekotika mwana na Mama Dolo po mwana Mama Dolo azwa mokumba na ye kasi Mama Dolo ayebisi yo nini Mama Dolo ayebisi ngai mpe nazana pasi awa na lingi na zwa ye me nazana pasi na kutia ye wapi lopango yo mama azali papa azali tuzana isika kufanda te ngana kutia ye wapi yangu nazotelangana na ye ka boye na yawa na ye na yokulila ka nazolila ka kulila ayuko ba mama wana kuya na yaki ngana nakendo kulila na bangu bazwa charge oyo ya mwana oyo mama pe makasi ezosila ta lelo boye bapesi yo mbongo sa commerce po kokate ya kusala commerce soki ya moke na kuzwa na ngai mpo na lunguba mpo na zo sala ka ndenge wana bongo ngana kuzala boye na kokende wapi
Tosenga na mama Marianne Mafolo azozo ya biso bilili amekana kozwa mwana wa vandi mwana palo barate mama alubaka na ye mingi alubaka ka kutambola kate alubaka mingi olobaka papa alubaka mingi to pusma kombono nani Nie. di ovandi na nani ovandaka na nani Akoko. ona koko otangaka Ki. otangaka te oyebi pe papa te Ayebi. papa azalaka wapi Masina. akipaka yo Ki. akipako te pwani loba bato baosunga yo bato baopesa mbongo kokosa elo commerce papa alingako te pwani Abwaka na moi. abwakaka yo na moi alobaka na yo nini aosala no alobaka nini papa ntango abwakaka yo na moi alobaka na yo nini Oloba eloko te. oh abwaki yo ka bongo yakei loba Oloba akekufa. papa alobaki okee kokufa bandeko eza kaka pasi bomoni mwana oyo kombo na ye dieu aza na mwa kokoso mpo na olobaka singa nazoka mambo azoloba alobi papa abwakaka ye libanda na moi alobi aza na makolo te aosala na ye nini akende kokufa nde mwana oyo bozomona nde koko na ye aye kotika ye mpo mama dolo asunga ye mpo koko na ye mpe aza na mutu te azalaka kaka na mama na ye na mwana oyo mama na ye mpe akufa koko mpe alobi akomi kolemba mwana oyo asengeli na lisungi yango totalisi bino ye tokopesa sikoyo maloba mpe na mwana mosusu lisusu toye kokuta awa na yebi te soki aye na nani mbana Agnes tovani na kinkelele 32 na komine ya Njili 13 biso moto alesaka biso adolo moto alatisaka biso adolo adolo azokokenda lufu na bano ebele batondi yaka baza kolala na salon lere bamona akomi kokitisa basaki ya farine bekoyibela ye mbongo sika toza kosala 3 jours 4 jours eloko kolia te nzala pase toza na yango lobi nazokoba na dona alobi adolo nokomona nani koya kokanganga foto yasungaka bato place kolala kaka na bano oyo ya meme mikumbo ya mema baza kotanda bitoko na nse beponze eza te mama adolo alobi matiti naza koya soko aye bongo boloba tolembi mpe bana wana te toza koyamba bango eza moke tokaboli moke tole me pase eseleki mingi toza kokoka lisusu te yaka na mama lokola yo ye osunga biso toyoka ndenge yo osalisa bato baza na poto Londres Allemagne Suisse France États-Unis Canada en tout cas bosunga biso pase ezali awa soko bokoti na ndako bokange bafoto bino moko bokoyoka mabwalo bokende kolala kutu te yaka na pesi mbote mingi na bato nyonso nga na sengi lisungi basunga biso bakoka kosalisa biso mama dolo tako mosusu kosala 3 jours 4 jours kolia te soka atali nga atali papa mwana bandi kolela azalaki na mbongo mesike kwa bayibeli ye akosala nini papa kokaka na ye te merci mingi oyo mama alobi esi ekoki ndenge wana napesi bino kaka merci na courage oyo nzambe apesi bino mpona bademarche boza kosala mpona volonté kitoko oyo nzambe apesi bino bokoba kaka ndenge wana ye moko yawe aye mpe ndenge nini akofutaka bino ozwi likola petit Didier bien ozwi mpenza a place oyo na sapato alati obendi yango bandeko mwana oyo bozomona oyo avandi nanga oyo bomona babilili na ye kombona petit Didier mpe lolenge moko na Dieu aza mpe kaka na problème petit Didier Mbote. petit Didier tala caméra petit Didier yo oluka mama adolo mpo na nini Po. Papa nga tika nga bwaka nga ango na ye oluka mama dolo. papa na atika abwaka o wapi Abwaka nga na moi. abwaka na moi
Aboka ka alobi na oni. Asundolinga. Alobi na ngai. Ndongo za bongo na kei na ngai izaka yo moko bongo. Ozana koko na bino. Ah, sikoyo. Ya tika ki oka poza na problème likolo boye. Siko ovandi na koko na bino bandambula boni. Oumeli na koko? Banda nazalaki bebe. Ebo kasi petit Didier mama na o aboti yo, mama na yo aza wapi? Aza ate. Siko yo oviva ndenge nini? Boliaka ndenge nini? Ovandaka ndenge nini? Bete absolu solo na ya vi na yo. Tovana kana koko ama koko ale ateka kama kwango mona keko zombo ale ama somika fufu tolena matembele. Siko petit Didier oza pena siko a ozo likolo basali bo ozo tambo asko ndenge nini? Problème na eza nini pona sapatu na yo? Basenga kimbongo balobe ko mukuse fo baksa bandam babaksa ndamwe ko mukuse. Basenga imbongo bokenda place nini? Na centre ngo eza wapi? Willery. Ah, bokenda na centre handicapé ya Willery hein. Yango bande ko bolandi biso bomoni petit Didier azaka na problème moko. Azoko kakotambola te po balobi na ebite soki libende soki prothèse soki nini bachara na kati et comme mukuse petit Didier azotambola te bo kama po ani batunyo bazoya kaka na kinkelele na njili quartier 13 po mama dolo te eza po mama dolo abandaka kozwaka bato baza na situation boye asunga bango loko asangwa Kinshasa pe batama te Kinshasa so bayebika ke koto yo bazokabola mwa ba tricot au moins 1000 personnes baye so bakika koto yo babwaka ki mwa mabanga bato nyonso baye ozwa mabanga yango bomi tuna mingi te pona nini ka mama oyo pauvre femme mama Dolo azovanda na ye pa baboti na ye bato bazoya ko asunga bango po déjà ndenge aza kutu bongo aza femme courageuse azalaki pe osa commerce na ye me ka bato yango mitema mabe bayokita mawa te ndenge aza bayiba ye mbongo na ye yango lelo mama Dolo bozomona azosala su commerce te me na moke oyo azozwa azozanga te kosunga bango mama Dolo soka abengi biso po lelo ye pe akoki te bokomona babilili na kozwa babilili na kobenda babilili bien bomona lokola petit Didier bien boye ba problème ni petit Didier azanango petit Didier batu nyonso baolanda yo lelo hein oyebisa bango nini pona likambu na yo bato mitema mawa bato pe bazana bana bazotambola te bato pe bazana bana ba parce que ndenge mwana botami boye mwana senga ki na nzambe te asala eboye hein o nyonso toza eza indépendamment ya posa motema na biso poso babi na magidi lelo mikela magidi le mso sa tala zolo na emulai non sala tala misu soki lokwa soki ndenge nini mais lokwa eza na makasi na biso te tosengeli to milinga lolenge tozali pona kopesa nzambe lokumu kasi na yebi bino bato mitema mawa bozanga te oyo eza mission na bino parole aux handicapés na tambola na uta musika na okitala banjili na lobi na osaba descente makasi na kingabwa na kinkole pona kosunga kaka koluka bato baza nkokoso bino bato bozanga ba ONG bino bato bwa musika hein Baran Malanda bino batu boza parsi par-là na monde na moni ba David Olito na moni ba Anna Poutou ya banda botika bango te hein na moni pe boutique musée des beautés hein na Twitter 515 kuna na kati ya Montréal ba rivage à Sikeye bana pe bango oyo maman Dali Mobembo carnet de santé bana bango yeyo nayebi ke okendaka na musée de beauté na Montréal pona kozoba rivage ya siko kanisa pe bana moi 10 francs na ye kosa petit Didier bien moi 10 francs na ye kosunga petit Didier atambola yango na pesa petit Didier liloba aloba na batu nyonso bazomona ye petit Didier oyebisa batu nyonso baotala osiko nini bona oyebisa bango basunganga na ndenge nini loba bien petit Didier yoza courageux basunga ngai natanga nazwa sapatu pe pozo tambola te hein koko omona pasi ye moko hein
Ah, ya solo message et l'équipe petit Didier azan bosenga ya sapatu po a atambola basenga ki na centre handicapé mbongo po ekoka kosunga lokolo na kasi mbongo basenga ki boni nanya koloba oyebi te so basenga ki combien oyebi petit Didier alobi ayebi to ka petit Didier basenga ki combien na centre 146 800. ah bandela lisusu 146 800. 146 800 francs congolais. Mais petit Didier est trop intelligent. Mais dommage, à Otangate. Ah là 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 là, tu es vraiment intelligent. Petit Didier Azamaele, hein? Donc, Basenga, combien? Bandela et sous 146 800. Ok. 146 800 francs congolais en dollars, on peut estimer à 165 dollars comme ça. Ce qui batwa mawa, to ki mawa, to simbami, to pesi petit Didier, 146 800 francs congolais ou 165 dollars et kosunga petit Didier azwa lo kolonaye po abanda kotambola tala kaka kokonaya komi mobange azo kokate ko salela enyoso o esengeli asala yango na sengi na bino bato angolu bato mitema mawa mama gidil pazo tambola nazwa nanga mbongo te na otambola nanga ka boye koluka bango na ebi que na osa musala et puis musala et futaka d'une manière ou d'une autre yango na ye ko soumettre bino baka oyo siko na opusa na pembeni ya mama dolo pusa na pembeni nanga sikoyo na yambi na loboko nanga ya mobali mama dolo ende mokolo masolo mama dolo tomoni bato belele o baye otala yo wa na moni petit Didier na moni petit Dieu na moni namoni Natasha na sima namoni na bakoko bavani na sima kuna yango mama dolo na nyoso o bango balobi yo moko lobi nini nga na lobi naza na makoki te parce que ngai penza pona nga na okokosa eloko moko te mama adolo bato ebele baotala ope na poto bato ebele pe baoloba ah mama adolo ye mo pe personne à mobilité réduite ndenge nini azolingaka kosunga batu bato ano baotala o yebisa bango ekomelaki ololenge nini okoma koyamba batu boye pe yebisa bango na mwa moke papa mama adolo bayibaki ye pe mbongo na kana bashege oyo bato bakulu na ondeka mama achaka mwa commerce na mwa activité na ye bamoni etaza incapable ya ko réagir ale babotoli ebilo na lelo akweya mais gloire à Dieu pour le pongo baboti na ebisika na za na veni kinkelele na quartier 13 Nanjili eza nango munene bato pe amotema moboto batondi yo papa na mama baza bango kimia bapesa pe mama dolo mwanzela ayamba pe bato bana problème moko na ye yango monezo pese mwa makasi ya kopesa ta moto kiti avanda ya kosola na mutu yango mama dolo batu baotala na poto batu baotala partout dans le monde na biete batu mitema maboza wana na moni ashka ndoi nanga ashka na pesio bambote ebele ashka yo mo yebi na bengi oka ashka na pesio bambote ebele ndoi nanga na yebi ke otika la simate po tika la simate na makambo ebele ya batu bana pasi ashka otia maboko na yebi ke ozala Fabrice Malita bato asunga bango oyo Kama Mulombe omoni Kama solo na tangi kombono pone émission na sala na mama dolo websanga otindele mbongo asa commerce Kama Mulombe na pesi o message na zongi supa mama dolo babona ne yango yo aza mutu te ke azotambola bo kangele motema te aza moto azana na problème à mobilité mais azo sunga bato bazana problème moko na ye ana putu ya banda bo simba batu bango yeyo hein naloba susu nini Honorine Ikobo na Canada bato asunga bango yeyo hein Placide Chibanda batu bango yeyo Thierry Finit bolina loba mnosko ndeni po boko makoningana na sengi bino pardon so ingana zaina ngo na ngena sala mais na memaka na ndenge na ngape o ngana koki kosala po bino pe bomona bango yango na pesi mama dolo maloba aloba na batu botala partout na monde bon na batu bakotala nga partout na monde na sengi lisungi parce que ba fête yango ezoya bana baza pene nanga toujours ba ya ko senga mama dolo to kolia te to komela te ta ona ko zwa te ko sala nga pasi bato bazolandanga donc
nzambe asimba mitema na bango pona bakoka kosunga nga pona koka pe kopartage na bana nanga parce que ezaka bango te naza pe na orphelin ona na kajaka nde baye te mais nabi ke dimanche ba utonda dimanche pour vous aller belé ya solo en tout cas mabeko batu nyonso ya poto na loba suni mama dolo maloba kayo zango yango wana moi liloba eza te mama loba mingi te mama zia na mama pusana kita mwa moke mama koti mama pe bomoni pene nanga awa mama lobi aza esu na mwa liloba koloba mama na pesi yo maloba batu bakotala wa mokili mobimba mama nakendaki na hôpital na nani mpo sala mwana oyo operation basengaki ngai $100 na kuzwa wapi na kimi na ngai na yo kufanda po basala petit die na makolo yo basala ye operation naza na mbongo te na yo kimi na ngai na kusala yo na yo kuyebisa mama dol mbongo ezate mwana bakusala ye operation na janvier yo to sala ye na janvier mais mbongo ezate bo salisa ngai boki mama lobi mama ya petit dio na utai kotuna mituna o azana mwa kokoso pona koloba abi akendaki hôpital basengi $100 po bameka osala ye makolo wana mais na ebite $100 hango peza muke mais mama lobi akimi akoki na ete mais na ndimi te ko opération makasi bo po mwana atambola ate $100 peut-être kokioza moi mukie peut-être moi maman bosani moi mémoire mais batu basengi mbongo mama akimi po mbongo ezate bino batu angolu batu mite mama obotali gigi mabeko naloba sunini tala bana bango yeyo tala batu apasi ya kosunga aza makolo te mama pe yo akomine koko akokende mama kalata kokenda mwana otika ndenge nikana mama dolo pe akeyo wapi avandisi na bango azane na likambo te yango mama na pesi yo merci liloba suka ngo wana liloba suka ngo wana bosalisa ngai kana zotulunga bosalisa nga bomema soki wapi bomema mwani ya oyo kuchaye na basantere minene basalisa ye ngana lembi na kunata ye na kumema ye wapi malamu mingi maman merci merci mingi mama obiya lembi aomema ye wapi awi ba centre minene ba me mama basunga mama ya solo soki motema na we simbami ya solo soki oki mawa mama nanga botika bana te bosunga bana bino bato bozana bana pe bana ba problème oyo bosunga bango botika bango te na pesi Michou na Suisse bambote bele pona bi motema na maman Michou na Suisse tala bana mususu bana ba problème ne fils qu'un petit rien bazan ngote pona olia pona olata pona otanga pona ko bongisa mwa makolo elata sapatu nyonso wana ezate yango na bino nyonso papi nekina bino nyonso grande sœur nanga pe Claudine Bisengoza en France le anniversaire na yo na profiter na pesi au joyeux anniversaire lobi ya mobali na yo Rémi Malala na pesi pe joyeux anniversaire kasi bino nde pe bo bande kwa Gudil na Gudil asengi pe na bino moko bosunga bandeko oyo Claudine Bisengo na ebi koza mutema mawa tonton Rémi Malala ozamute mamawa leki na bino kitana terrain na sengi na bino pe mo enveloppe na bino pona osunga bandeko o boza bandeko nanga na sengi na bino pe bosunga papi nekina bosunga Yvette nekina Florence nekina bosunga bango bino bwana poto moi 50 € enveloppe to kitana terrain toya opesa ngo mama dolo tango akozwango ana mikumbe bele ana bato azosunga topesa na be église ba osengo offrande soki ba et comment nango système banani ba offrande à $100 banani bana $2000 to telema to pesa pona osunga misala nzambe wana to mona ete to mona kana misala to mona ki à travers baninga yango sunga moto yozo mona nzamba osepela na yo soki ozwa $100 opesi pasteur na église so ozwa $50 ozwa $10 osungi misala nzambe so po sungi bato bakelami ne lilingi ya nzamba ozanga pete kozongisa place yo obimisi yango tozokende na biso na suka maso na biso Natasha ozanga likambo oloba na pesa pe maloba na Natasha toki aussi cette émission te que sans que Natasha loba mbote Natasha pesa moi liloba nao
Bon, ngai liloba naza na posa na bakisa kaka kande mama de la uti koloba. Atuka toza na passe. Toza na passe. Situation na biso ko vivre eza passe. Net lokwa ngande naza boye. Naza abandonné. Na yaka ka vendre pa mama dolo. Kolala pe nazolala pa mama dolo. Donc situation eza passe. Yango na tosengi na bato mutema mawa. O boyebi ke Nzambe azali. Bosunga biso. Botika biso te. Soki bosungi biso Nzambe obosa na bino te. Nzambe pa okansila bino. Merci. Ah, merci. Un message, Natacha, est fort. Un message fort dans le sens que, bah, fête et Zoya. Bango baza déjà, bah, tout le monde baza bango abandonné. Déjà, tout net. Bah, on fête ndeni. Bah, parents et maman de l'opé, bah, comme na bango mi bangé. Nandimite ke bakenda musala ba la maman de lo moi loso opesa bato baza simano bon moni bango mukie bo se rappeler tozala na bango susu na école mwinda na se awa bana bazé belé na sur dimanche ou la fois prochaine heure tokoya bo mona bana o nini baza simana e po mingi twenda na centre o eza école mwinda mokili mwinda tokitana mokili mwinda ndeto sala tokutana na bana. Je vous assure aosa musala makasi bien que avandi na kiti aosa musala makasi yango ba fête ezoya o nyoso baza nsima na ye batalela ye soki bango baza abandonné c'est que bakoma mona ye papa na bango ye maman na bango so ito pesa batu o kutu ba otambola sozo pesa mutu aza makasi atelemi atoki mai ayi akewenza lambi akaweleli transport et à combien plus forte raison toboya opesa bato bana problème à mobilité réduite à combien plus forte raison to lo bande babenga bango ba personnes vivant avec handicap to kangela bato o motema yango na sengi na bino nyoso wa sepeli ko sa geste moko pona osunga maman dolope asunga bato baza pene na ebo hésiter te soki bozui maman dolo na numéro na yete bobengi maman Gudil na numéro na ye bokomelinga na Facebook bokomelinga na numéro a site Congo Lokole to afficha wana na ba reportage ezamala mumingi to osunga bango c'est une manière aussi ya osunga batu o penzambe achena mokili pona na volonté na bango te menzamba keli bango boye alors to simba na mitema to sunga bango maman dolo pesa numéro de téléphone no poto komi na suka 09 90 94 16 78 bandela isusu maman dolo 09 90 94 16 78. Ok. Maman Dolo apesi numéro na sûr que bo benga et belé pour na encourager hein. Maman Dolo botaka etana ye. Mais elle se bat pour asunga batu ami pesi na ba œuvre ya boye en tout cas bo bengaye et ça la bien bo bengaye et ça plaisir makasi so bo bengi en tout cas nzamba opambola bino alors pendant clôturer lisolo nanga ya lelo na maman Dolo na batonyo so bomoni nazo remercier infiniment boutique Musée de Beauté na Montréal wana ezana Twitter 515 arrivage à Sikaye hein Dali Mobembo hein Noëlla hein binomo boebit Honorine Ikobo Nora tu veux bien t'habiller Dali une dame classe olingola takitoko na invité yo na tindi yo ok na Musée de Beauté eza na Twitter 515 Montréal kuna bo kuta ba arrivage ya Sikaye nga Gudil on a déjà calé pour déjà coller nanga si yaki donc na invité bino pour na bilamba ya canon ba chaussure ya canon yango na sengi na bino nyoso rendez-vous eza kaka na Musée de Beauté na Montréal 515 Twitter donc bokende belé bolata kitoko et vous ne serez pas déçus wana na rassurer bino to komi na suka ya émission na biso parole aux handicapés lelo ezaki na sengo ya koyamba ba handicapé o bazwami na quartier 13 na Njili Sainte-Thérèse non bazwami na quartier 13 na Njili na avenue Kinkelele numéro 15 numéro 32 excusez-moi baza na avenue Kinkelele numéro 32 wapi bipai tosola kina mama Dolo pe bomonaki bandeko ebele bayaki
pona kopesa ye bakana bango bino pe bosimba mabosunga ye ekosala bien. Napesi merci na Marianne Mafolo oyo napesi merci na Marianne Mafolo oyo azwi ba image oyo mwana nga koli oh là là. Coup de chapeau à Marianne, elle avance. Na isebino Congo Lokole ezana ba capacité elle mambo bela kitoko Congo Lokole, personne n'est indispensable. Quand Maman Gudil est au micro, Marianne déjà écoli caméra, azozwa image alors na pesi merci na image kitoko Marianne Mafolo, na pesi merci na Patrick Sala a commenté ba image oyo. Merci à Laetitia Bisengo encore une fois. Merci à Claudine Bisengo, ma sœur aînée qui fête son anniversaire aujourd'hui. Na mobali na Rémi Malala ngiongi a osalape anniversaire na Elobi. En tout cas Kimia Boboto Omabota Mabino ezala kibongo parole aux handicapés na quartier 13 na Njili na Kinkelele ngai na bino tokutani mbala ya sima. Kimia Boboto Omabota Mabino, merci mingi, merci Maman Dolo. Merci beaucoup.